MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote balingami et bakinois basengi gouverneur asika bakinois te bakongolais nyonso en général na biso ya diaspora na banalo babandeko bakinois pe bakongolais en général ba vrai patriote otolingi changement na mboka to sengi gouverneur asika pa bumba tolembi tolingi na biso yote lisusu yote trois missionnés tika kiti wana baluka mutu mususu. Alors bakongolais balobi bape sa chance na Gérard Mulumba 48 heures biso tout oyebi Jekoko avant ba voter par Bumba asalaki intérim ya poste wana soki asalaki soki une semaine apamba na une semaine wana bandeko asalaka nini ezalaka nini rond-point inauguraka rond-point oyo bakino balela balobi non mais ya boye ezala nanu te ya boye ezala nanu te bandeko na une semaine kaya bokonzi asali apose acte moko to pe signe elo mo elakisi ke non soki bapesi poste wana kisasa ebongi bato bakosepela et malheureusement moyen batikela ou encore malheureusement moi akoka ko continuer kozala gouverneur te nde ba yo tshela biso pa bumba botala lelo Kinshasa pitié bandeko nazo luka lettre ya mama Nzuzi wa Mbombo atindela ipa bumba na luka lettre wana natangela bino franchement eza mawa eza pasi car par rapport ya modèle mboka komi modèle salité komi na mboka non mona otende nini matière eleke belé trop et na réponse oyo pa bumba pesaki au fait réaction mo ezalaki te réaction mo ezalaki te donc epesaki passe epesaki mawa manjusi wa Mbombo bato mosusu kutu balobi pourquoi bazongisi mama wana te na poste wana parce que ntango azalaka gouverneur mambo ezalaka mwa malamu et du coup baya kotiela biso pa bumba oyo akomisi kini lokola poubelle mais capitale ya mboka munene lokola Kinshasa et nano luka lettre ya Manjusi wa Mbombo nazo basubisika na check yango te Manjusi wa Mbombo kongolais pa bumba lettre par rapport à la salité oyo na soki fulu eza sope liboso ndako na sope liboso immeuble na elo mwa ba jar wana na réponse pa bumba pesa ki mais solution tikali ko zo makara te maman Nzuzi wa Mbombo azali très mécontente et dans la lettre mulai na mona yonga na Facebook bref pa bumba to lingi na biso te démissionner bo pesa chance na Gérard Mulumba par rapport ya Ilembo o alakisa Kongo mobimba moto moko asala ngo te na moi jour moko bapesaki bamekisaki bokonzi ezala te moto moko boye azosala intérim ya poste moko kana soki na 1 mois 2 mois 3 mois asalelo moko mpe oyo egangisi mokili ye asala ngo bamekisa ye ka bokonzi même pas asala ko 2 semaines te soki 1 semaine kaka pamba e bakino baleli yango ntango balongolaki batie pa bumba basala marche bakino basala marche ye mo akenda calma bango le bino eza décision ya mokonzi tokosala autrement te donc ni tete akenda kokalme bato elingi ezala opesi mbwambwa boye donc bozongisela biso Gérard nous croyons en lui tondima bacompétence na ye
aosala makambo malonga makambo malamu. Kinshasa commentaire uta kotia eza te nini toloba oyo tomoni te oyo toyebi te mawa pasi soni mboka ya RDC Allemagne d'Afrique oyo faci alaka ye biso yango oyo mboka ville ekomi solo ya bimpuka me capitale place akotia lokolo eza te nga na tunaka yango bakonzi yango meme ye faci beton alekaka kote nini yo ti mboka oyo mboka moko na yebi te ya mawa eza pasi yango bomoni nalobaki faci ye après discours à désert soki changement eza te en tout cas il faut réagir opposer baacte ozwa badécision contre bato na yo sino te c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué parce que tant mokonzi a manifesté mécontentement il faut basali babanga pe baluka basala mieux de façon ya mokonzi asepela. Donc c'est ça. Botia biso Gérard Mulumba comme gouverneur ya ville à Kinshasa, peuple voté, peuple ponier. Toponier, toponier, tolingi Gérard azwa poste wana. Bolon la biso tato alala ba pongi ya munene oyo. Tozomona musala zo sala te Kinshasa komi salito ndé problème. Partagez la vidéo s'il vous plaît, merci. Mbote balingami certainement vous allez très bien. Bandeko discours ya Faci lobby ekeye zongi 2 heures du temps, 2 heures 20 minutes. Mame yambo moni na capture na kande bosumona na ba honorable ba lali pongi. Balobi anui andengwa le président zolo ba bibo lali pongi bozolo ba keno ezaki anui en 2 heures balobi 2 heures 20 minutes ba retenir nini. Faci a fâché pendant 2 heures de temps muto lo bakaka zo lembate sikoyo sans papier ezate wazo tanga na papier abandi koloba Congo la famille balobi libange zwi ndeke chaku ko sekate bien sur bandeke mais c'est bumba pas bumba comme ça oui bandero Faci alobeli mamba salité insanité na Kisasa. Mami nonzoloba. Salité. Ya salité na Kisasa. Mboka ya salité, mboka ya doti. Mais ce bomba romika aboy. Bado wolola sikoyo. Et pendant discours à 2 heures, 20 minutes, par nini bozui, ba ministre, na ba suki banani, suki banini, par rapport à mboka, et mesure nini beto azui, suki changement ezate, discours à 2 heures 20, oui, et après, déjà ba on bazolo ba keno ba lala na ba on pongi parce que 2h20 eza ebele mingi et du coup mampe Félix aloba ba kangi na bango te ya on ba lala na ba on ba pongi o mboka ndene Faci beton il faut suivre ezala discours à 2h20 minutes d'accord ton dimi normalement il faut observer ba tuna na 1 mois na 1 mois tous les résultats. Ce qui est en tout cas, il faut mesurer ma papa. Et ça karaté que non. Et bah mon appel que non. Et aussi les kara. Au lobaka a que au lobby après. Et les qui n'ont été papa. Au lobby pendant 2h20 c'est que c'est de trop. Par rapport à Bamambozo Salema Mabe, Yamala Mouté Lamboka. Au tal ici ba plainte. Basangozui ya salité na mboka ya boye olobi na bango mukonzi tango alobaka il faut bayoka et le temps yo lobi na koyoka na bango il faut ba poser ba acte oyo eko prouver to pe relaxer que no ba na considération na mokonzi soki après tamoro songolo ngapona nga 1 mois changement à terme moke ezate. En tout cas, Faci faut jouer la mesure. Faut jouer la batunayo ba mesure. Faut jouer la batunayo ba mesure parce que déjà
mais c'est là que Bumba ye eza kosamba te, ye eza kosamba te, fatika atika poste wana, fatika poste wana, fatika poste wana, batu nyonso biso tout au voté jekoko 48 heures quand baloba kombo elandaka dona 48 heures toyebi ke résultat ozala makambo malamu ozala na e osalema na ville ya Kinshasa 48 heures ba kinois tout ba voté 48 heures ba congolais ya diaspora elobaka wa yambo diaspora biso tout olobi ba pesa chance na jekoko mulumba namonaki ya bato babimisi photo batie les deux les hauts baleka avant Monsieur Bumba batie Kimbuta batie Vengobila batie ye maladie du sommeil batie la Chekoko batie la Gérard Mulumba balobi bape sa chance na nani bazongisa batata wana to ata bino moko vraiment ata bino moko. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi na nga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evanzelo na yo yawe mabele enyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe
monde invincible. Aliwana yoto komine la santu. Lise kwa na yoto komine balongi. Zambe na moya, olatike mo vanzina mo santu. Ozinga mina mangeno, bakoye mela kayo tongo pe popa. Zambe na moya, olatike mo vanzina mo santu. Ozinga mina mangeno, bakoye mela kayo tongo pe popa. Autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolia nga lolenga lingi mais par son son na se métamorphosé osimi mosambwe maladi na miso olengo bebi naza toxique grâce à lui. Nzambe ntango akufi badeptine balobi keno akosekwa po nzambe bakristo basekwa alors po bafasilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda po ntango akolamuka abimaki elinga la moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aime bato wana bakoma oyo biso dolera ngulu te po milimo mobe ekotaka na ngulu. So bino bolera ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpona nga na yo.